viva. Professeur. IDPS viva. Référence Bon, sikoyo ndenge tozali a. Bino trois bokende boy. Bozonga place bozalaki. Sikoyo ngai nazozo place ya safu. Nani ndeko mususu yaka. Ye azozo place ya Mukebai. Sikoyo bon comprendre scénario ndenge le kanaki. Awa Muluba ndazali awa. Popo mona que c'est grave ndenge bazosa la semblant wana. Ngai nazolo baboy. Bino Bangala, bino Baswahili, bino Bakongo. Ozotika baluba ba konza bino totelemela bango. Or eloko wana eza très dangereux. Baluba n'ont pas le pouvoir, mais les Baluba sont le pouvoir. IDPS viva. Bon, sikoyo ndenge tozali a. Bino trois bokende boy. Bozonga place bozalaki. Sikoyo ngai nazozo place ya safu. Nani ndeko mususu yaka. Ye azozo place ya Mukebai. Sikoyo bon comprendre scénario ndenge le kanaki. Awa Muluba ndazali awa. Popo mona que c'est grave ndenge bazosa la semblant wana. Ngai nazolo baboy. Bino Bangala, bino Baswahili, bino Bakongo. Ozotika baluba ba konza bino totelemela bango. Or eloko wana eza très dangereux. Et ça pour remettre en cause la cohésion nationale. Nous n'avons pas besoin de ça. Non au tribalisme. Sikoyo, tozo zabatu oyo, tozo kodresse bango contre ye. Or, mboka oyo tango bawane kokamba yango et pas maréchal Mobutu. Tokenda ba marche belé. En aucune fois, totikala koyoka fait Etienne Tshisekedi après marche à Zoloba biso Bangala nyonso faut terminer bango Bangala bazo bomamboko botikala boka discours wana botikala boka ngo mais lelo bazongi ici discours wango na place yango na koyebisa bino boy tango tokomi na période à Laurent Désiré Kabila na Joseph Kabila aw est-ce que botikala komona mukolata moko Fachi Beton, toke marche, même marche au Bakufaka et Belé, il y a le 19 et le 20 septembre, au Batumba Batunanda quoi. Botikala Kaboka Félix Tshisekedi ya lobby, Baswahili nyonso, Bakatange, vraiment Bino Bikolo nyonso, Botikala Kaboka yango. Mais qu'est-ce que ce discours est venu faire aujourd'hui? Nde yango na lobaki boy.
bandeko bokende kovanda nakanisi makambo yango boyoki yango lelo na bademonstration nde yango nalobaki boye comment expliquer mutu oyo azali koprétendre lobi akoma président ya mboka oyo mais quand même parmi ma collaborateurs na ye il y a des gens qui développent le discours tribal oyo kokondamne te vraiment il ne peut se vivre makambo wana ntango nalobeli yango balobi badenatire yango mbala moko balarge bato na bango mais erreur basalaki eza boye nga natindaka motu te kakende kokommunike mpo na ngai nga moko naza communicateur nayebi nini naza koloba lelo bayambaki ngai na bandeko mosusu na secrétaire général ya Nations Unies nazalaki wana kanaki na bato oyo bakambaka bamboka bato baza na mboka bapaya nayi bango boye soki bino boyebaki message balobaki te bofuta bato basalela bino une traduction littérale ya message wana vous allez na mabe oyo bakoti na mboka mais bakongolais sérieux bakotikala jamais qu'on se laisser emporter par des discours tribaux. Il peut se vivre. Il peut se vivre. Congo, Ezaya Baswahili, Ezaya Bangala, Ezaya Bakongo, Ezaya Baluba. Botombo la maboko likolo pour l'unité du pays. Non au tribalisme. L'union Soboloba, non au tribalisme. Non au tribalisme. Non au tribalisme. Oui à la cohésion nationale. Oui à la cohésion nationale. Oui à l'unité du Congo. Oui à l'unité du Congo. Merci beaucoup. Makambuana, Moutouako Sabinote. Biso Tokobunda, de façon que, s'il vous plaît, Makambo naza koloba, nayeko, non, communication na biso nano esilite. Makambo naza koyebisa bino awa, eza ko dépendre na avenir politique na biso nyonso. Biso, la preuve en est que IDPS c'est un parti national où batu nyonso baza représenté. Batika Koko Sabino Keo, IDPS c'est un parti à Baluba. C'est faux et archi faux. Ngai comme secrétaire général, n'a pas adjoint au baza pour représenter toutes les zones linguistiques. Tokani? Tokani? Ndeko Gaspard Munganga. Telema Likolo. Gaspard Munganga aza mutu ya espace Grand Équateur mutu ya Mongala. Linguistique ya Bangala. Tokani? Aza secrétaire général adjoint. Aujourd'hui, je disais tabou ya même sur les imbéciles. Hier mutabando tumba sur la marche to tumba ka bamitu ko sala des hommes de. Hier tabou ya wana. Hier mutabando tinga biso. Après tant que nous bateau de pas dire que les ceux qui sont disant ceux qui va infiltrer, c'était nous. C'est lui Kabou qui nous a envoyé. Mais non aujourd'hui Kabou nous appelle les imbéciles. Avant moi vous défendre biso. Exactement, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que le président, comment vous l'avez mis? Non, c'est pas Kagame. Tshisekedi, lui, il est à Kinshasa, il fait toujours les anniversaires. On voit des gens qui dansent, des gens sont en train de mourir à l'Est. Bon, ça ne semble pas trop les émouvoir. Si le président propriétaire du pays lui-même n'est pas ému,
Je ne sais pas pourquoi les autres présidents se mouvraient de ce qui se passe dans l'Est du Congo. Les Balouba n'ont pas le pouvoir, mais les Balouba sont pouvoir. Autant na pouvoir ya kobotama. Tozali kosalama mpona kodirige bango balinga balinga te. Bandeko na ngai Baluba, bandeko na ngai ya Kasai, lobi dans le peuple congolais kopona ngai, bokonzi na ngai ezali ya Baluba te. Bokende boyebisa bango bayeba que les Balouba n'ont pas le pouvoir, mais les Balouba sont pouvoir. Na pouvoir ya kobotama. Tozali kosalama mpona kodirige bango balinga balinga te. Pouvoir na biso Baluba yo muswahili kanga munoko na yo soza muluba ete kanga munoko na yo ya pouvoir na biso Baluba. Masiya bukalelo ka bwana buye kuti muntu mukwa buto alukuri chilombo eteto kayan bonso bari bashuka kwa kupostile mu presidential ka kwena muntu to chilombo tutiyele ndani ni muru ayomo atoni muru ayomo masi ni muru ayomo ewe kayanda ke pa yo tutakayanda kayanda ni muru ayoma base bakaze batutu kayanda bachiloma ni muru ayoma tutakabiri Yesu Kristo diga Amerika kwena mukalera mukwabuto anuchilombo eyo takwara mukalera mukwabuto kayanda anuchilombo bato esi bazaka munoko epa na bino kuna bazo viole basi yo kuta kozala ndenge ozande kozala mama no baviolaki ye po obotama mais tu viens parler là sur la place bato esi na vraiment bokozala bandoki te baba chikata wana bazali garde ya sécurité ya UDPS na force du Congo. Car retourner tout à la tamo atelier ça là. D'accord, shika. Ils ont Bessi. OK. On a brigade spéciale de l'UDPS. Force du Congo. Donc et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. nazwi moko ya Congo na oyo ekozwa solution ya apasi ya bana Congo. bokozwa pe wifi gratuit awa na site ya UPR ekofacilite bino misala na bino na kotanga na bino